Bienvenue à nouveau sur votre chaîne Bayo Kandi Télévision, toujours dans votre émission Balabala. On a le émission à caractère socio-économique de la réalité, le quotidien, il y a population congolaise en général, guinoise en particulier. Aujourd'hui, dans votre émission Balabala, donc ici, Bongo, na rond-point Moula, tout la station Moula, basale la bande ko na biso ya bafutu basala bango parti ya bango to mega ko na bango o mate ke condition na bango to pe situation na bango na ndela eza ko évoluer parce que to yebi moi mi ko équipe bazaki na difficulté ya makasi ya kotambola suite ya makasi ya ndenge na ndenge lelo tozali na président ya bato ya moto je sais pas ce que ezaka ya mola ou pas ye mo apika ba président na kia depuis bande ko tu baza a to de soate ba vie na bango concernant ndenge nini ba komi na moi un peu liberté que ndenge bazalaki liboso. Voilà, je voudrais dire que je ne sais pas ce qui cabinet de toi je m'en vais directement pour le cabinet. José Bouléré, président national et à collectif national des conducteurs de taxi moto et véhicules. On a content en cycle. En tout cas, tout ce pays makas, dengue bouillé, au monde de téléminamboula, au tobat de la bamota. Dans ce lobby qu'on a content fait, donc tout le temps la bamota, à tout ça, na place à Mola. Oui. National. National, il y a Bamota, il y a Kinshasa. Il y a République. Maintenant, il y a chef, il y a national, il y a Galema au parking na bino ya to ezaka parking ya bandana. On a nous dans la parking ya Ngiri bandana. Ouais. Voilà au bureau il y a une fondation association rôle donc tout ça on a pour l'encadrement de la qualité des taxis moto pour défendre bango ba intérêt na bango parce que ba montar ba na problème de au bango naka bango de tout ça lisanga oyo ototalela ba droit ya ba qualité de taxi. Voilà tout ça na ba droit na dans le code dit de l'air et puis de c'est que vous allez reconnu par l'État, l'État est bio. Comment est-ce que c'est l'association pour les bandaki et puis comment tu vas dans des niveaux comme ça qui va élection pour que va voter ça les mêmes. Bon, na genèse et association na biso ezalaki idée oyo eyaka pona komona ndenge nini ba mota bazo sala makambo mosusu oyo eza na droiture te o mosusu bato mosusu baye po bakotisa bango na baproblème ebele et puis soki bomoni bamotare bakofanda kaka boye sans même association okoki koencadre bango yango nde tozwaki makanisi wana surtout ngai nazwaki makanisi wana po tocreye yango toza awa toza vraiment reconnu parce que toza na bastati na biso toza na makambo na biso nyonso concernant l'état donc l'état yebi biso mpe toyebi l'état yango nde toza awa donc toza bato oyo bamemaka association na mapeka te donc ya biso mpenza eza reconnu na République démocratique du Congo et puis baloi nyonso ya association torespectaka yango bastati oui très bien. Voilà ote koloba kote oyo fit na yango ezali beaucoup ya koencadre mpe kokosoutenir parce que la plupart faut que tu les dans ce qui est né le baba la moto la global la poli la moto la makambo belé no bien vie démocratique est pour gérer ma bien. Donc en fait ba montar baza ba ya mabiti peut-être biso connotation ya batino omoni moto ezo encadré bato nyonso oyo bauti na bauniversité baécole secondaire omona ebele baza badiplômé ebele baza bagradué
kutu bamosusu baza mpe balicencie. Donc soki azangi mosala na leta azangi mosala esika oyo bakoki kofixe aleto pasie moto parce que oyo mpe eza service na biso, mais malheureusement oyo leta reconnaître ke eza mosala parce que okomona kaka bo bawewa wana bango nde batiaka mbukage, bawewa nde babundaka, bawewa nde basalaka boye, yango nde baaccident et autre chose. C'est pourquoi l'organisation mosusu ebele bazoya epai ya konakota mpe nalobi parce que bino boza na association bokoki kopesa biso bamota babanda kolivre babiloko na biso, babanda komema bana biso na bakelasi, babanda komema bamosusu na bamisala parce que quand même bamoteur na biso bazaka ordonné amonde tolati déjà bagilet, donc boza bien identifié. Soki ozwi moto ya membre ya konakota mpe okomona quand même okozala décider parce que toyebi kokumba tosololaka bien, toza quand même propre, moni tolaki bien, donc makambo ya bapriga wana ekati. Voilà, président okuti bino na rond-point Molando siège na bino vraiment eza awa bien kozalaka partout net na bavictoire na bamagasin na baselema pe siège nde bino. Le premier état bureau et section na biso eza awa oyo de président sectionnel nde azogere awa nde bureau na ye ezalaka, puis biso ya biso général eza na kote ya Kalamu kuna direction générale, mais awa toza na esika ya bureau ya section ya kuna. encadrement wana ya bamotana likolosi koleka tomonaki mwa tracasserie ezalaki makasi envers une. Est-ce que tracasserie wana elimine to ndenge nini? Parce que ezalaki toujours tracasserie ye omona bosali grève et tout, mais mwa likolo okoyokango pas vraiment tracasserie elimine bolukela yango solution bokende koloba bosalaki marche to bosala ndenge to eza kaka tracasserie esilaka te epai ya bamotard surtout pendant na baperiode ya fête. Donc tracasserie oyo ekomi makasi tokende na baservice ya transport, baservice ya transport likolo oyo omonde mbula ezobeta boye soki kaka document ezwi mai wana ekomi déjà infraction omona kaka il faut kofuta mbongo ebele. Soki omoni kaka ono photocopie likolo photocopie ya document ekomi infraction, donc baoluka bainfraction esika bainfraction ezalaka. Ok, tracasserie esili nanu te parce que nalobaki toza na baperiode ya bafete oyo ediminiaki ndambo eza ya oyo toobenga mikolo kabasele bato oyo baza na ba DC7 ya sika wana. En tout cas, jour ba DC7 wana eyaki ezalaki tellement compliqué. Donc so bakomi na baparking babande komema bamoto bamemi bambongo bamoteur bapanzi bamoteur, mais eloko wana kofélicitaki ministre ya intérieur te bayeka na parking mpo baluka mbongo bazwi epuis mbongo oyo bakozwa suka soki ezalaki 100 000 soki ezalaki 100 000 par personne. Bamususu aza pesi 100 000 mais bazwi etombo bazwi bambongo na ye nyonso, donc c'était compliqué. Mais topledaki na ministre intérieur, en tout cas félicitations pour na ye apekisaki bango alobi mituka wana bapesaki yango mpo batrake bakuluna parce que bamota baza bakuluna te, toza na mosala na biso tozosala pourquoi maintenant bakoya kotrake biso neti tokomi bakuluna. Donc à ce sens-là tolobi vraiment merci beaucoup parce que mikolo oyo bakabasele bakanga bato suspect to baye baleka na bango bakotia ordre na nzela et puis baleki na bango. Non. Nikolo soka bakangi yo soka document na eza kaka na moi peut-être eza na moi mai muke oublié omoni kobomba document pendant une année ce n'est pas facile et kozala eza na moi légèreté moko boye balobi te oyo il faut ofutela yango bongo ofutela yango amane ifale obatela yango kitoko. Or balingi bafotocopie te balingi kaka baoriginal wana siko motar amemi original na ye mais eza na mwana eumelaka nango baécriture nyonso ezali omoni kaka parce que abombaki yango na porte pièce 18 mois eloko ya mabe nde
wana amana donc tolobake et puis na décembre boye bese toyebi te soki bese wana baozwa yango wapi normalement na baannée oyo tokolega bese chaque le 15 ti le 5 janvier ezalaki oyo babengaka courtoisie mais année ya 2024 tomoni courtoisie te ti heure oyo baotravaille ti na minute oyo baotravaille balobi bakotravaille ti le 31 décembre normalement courtoisie du 15 au 5 décembre donc avantage oyo tozwa yango parce que le gouverneur n'a pas monté quand même à parler de son papier mais la mission doit comprendre que hôtel de ville lobby et le côté baza wana bazo senga mambongo bazo tracasser batou yango nde to lobby en tout cas biloko wana il faut ici là non toujours réclamer contre bango balobi bana posa mbongo mbongo wana ekendaka oyo apitala babalaba ndenge eza mabe toyebi te oyo balobaki na parking na ville mobimba toza kaka na de parking ya bolare na ya limete toyebi te mbongo wana sikoyo mbongo wana tofuta yango baloba 500 francs par personne. À l'époque, 500 francs ezalaki presque 0,5 à l'époque. Maintenant, il fallait 500 francs wana balobi bamotari bafuta yango po basala biso baparking na baare parce que na balabala na biso nyonso eza na baparking te eza mpe na baare te donc sikoyo soki topesi déjà oyo ça fait 4e année topesa ba 500 francs chaque jour donc chaque jour mais la minute oyo talaka na parking oyo depuis batonga yango ti lelo batonga parking mosusu te yango nde tozoloba cette fois-ci année 2025 tokotia mpenza motu toyeba mbongo na biso ya 3 ans ekenda wapi po bapesa biso formule mosusu ya 2025 sinon en tout cas nous allons prendre aussi des mesures telles que les gens lobaka tokozwa bamesure biso mpe tokozwa bamesure po toyeba mbongo na biso po ezalaka canalize bambongo na biso ata na babudget batanga yango te awa la minute oyo tokosisa presque 20 000 à 25 000 dollars par jour ya batike wana par mois eza bamillion tocalcule eza 3 500 000 dollars balobi hôtel de ville mais soki tokoti na hôtel de ville wana tomonaka clarté parce que ekotaki na hôtel de ville il fallait ekota na budget ya gouvernement provincial mais rubrique mota tomonaka yango te c'est pourquoi tolobi gouverneur ya sika en tout cas Bumba excellence année 2025 bopesaka biso mpe rubrique na biso ya bato ya moto toyeba bamotard bakotisaka combien na budget ya l'état ou bien na budget ya province wana ekosala biso bien parce que na minute oyo bamotard ebele bazosala accident baokufa toza na bango na bamorgue moyen tokunda bango eza te bapesaka ba 500 francs wana soki ata na social tolingi tozala te na minute oyo toza tokota bafete il fallait ministère ya transport bamotard na ngai nasalaki na bango pendant beaucoup de temps bafete baloso yango oyo basoso yango oyo mais tokomona ata lotre soso tokomona yango te ata lo tokomona bato baeforte tozwaka baza baresponsable soki omoni majorité moto alati jile oyo bamene aza tomonaka na nzela
Mota, azoba befoti ba azosinga oyo eza na nzela te. Bon, mingi ata otelemi kaka na nzela, mingi ata otelemi na rien. Omona mingi biso tozala na bagile oyo tozala te tokomelaka te, omeka te ata naza wapi. Donc omonaka motu kaka préféré oyo bataka moto aza na gilet. Sikoyo motu oyo aza na gilet ayebi nde kotambusa na nzela po afinga motu bétise ozalaka meme nde question yange ezalaki ogéraka bamota ya funa nyonso ndenge. Bon, biso togéraka bato oyo balati bagile na biso somtala na gilet te, wana eza biso te. donc motu fo asadere na association na bino mpona koma oui. Donc motu nyonso alati ka gilet oyo bakomi kona kotango mpe asali motu na biso oyo biso togéraka nyese bongo mama. loba nini okoloba mpona bon, eloko na koloba kaka tomonaki badesensete oyo gouvernement oyo apesaki na la police ebandeki kokanga biso makasi. Merci na ministre intérieur ndenge azwaki décision ya kotika biso na ndenge babandeki kokanga biso en tout cas batikaki biso nani quand même toza à l'aise bakanga biso te. Donc soki otemino bien quand même ça va apaka bato tozo transport bango toyebi te nzambe nini oyo asala bango. Ata oza na document, document toli kosomba yango cher. Ata ezisa komai mukie, ifo bakanga yo. Ata oza na kitala, osomba kitala. Osomba document wana. Mais mo wango ekendaka wana. Tala bakira, tala yo moko. Na osenga kamera o filmer nanu bambongo topesa. Bambongo wango ekendaka wana. Mais chaque jour, chaque jour akosomba kitala salita. Tozalaka nini mpe doki bali tozalaka biso mpe soki biso toza te mama soki biso toza te mapasi mpe kozala tokota mbongo na biso combien toza apart bato bagile tala bamota na biso toza combien zwa plaque mama combien tokota na gouvernement quand même 2025 osenga bango bazana baolise biso tomona quand même ntamwa changement bongo tobeta bango quand même mama. Voilà quand même bandeko non assisté na opesa ndenge bandeko bamota balobi en tout cas gouverneur ya vie professeur Kinshasa ensemble vite nini ya vie professeur Kinshasa so bokoti na vision ya chef de l'état pour kosa peut-être pas bota à l'aide de la ya malamu oloba ndeko non voilà le côté de se débaser mingi pour la situation. Auparavant, l'État va trouver sa ordre qui doit la déranger de la mais avant-hier, l'andier, mon qui a 20h21h. Plus de 7 personnes. Parce que finalement, ils ont commandé. Pour la oligolo, on va faire ça. Autre que bakanga bamote misiko bango bakoya kaka kino kuba dia. Na kindenge na bango neti lobby actuellement lobby na kuta ki basa bazaki na majilité. Bako bazaki na majilité bakanga ki bango. Kaka signature ba officier bazo lobake lukamo eloko wana pona no. Oui, eza copie na bango. Eza copie na bango. Ore ça eza qui sont montés. Normalement, peut être na taille ya décembre, ça va la courtoisie. Ce que courtoisie, la mission qu'ils ont pour la mondiale, on est toujours dérangé. Quand même, les fiches d'Adam, en tout cas, on continue à nazo remercier parce que otoko mwana momuke ya moi stabilité za pour mais pona ba oyo batiana na balabala pour que basi nous ne sommes pas des colons mais on nous tête des colons on s'est trouvé ceux qui biso toto za la kana balabala teti ba 21h 22h que tout ça la déplacement ya batu
wana okomona ndenge bango bakotambola te mais sikoyo bazokoka kotika biso libre te. Or normalement toza na posa mbela na biso ezake tosillone librement ezala te ke leta oparke na parking okomi mal à l'aise ozotala soki wapi eza bongo eza bien te eza vraiment kitoko. En tout cas merci mpona parole merci beaucoup. En tout cas bakosako banifeke mbela ya bamotare kokoyo kolandela bato bazosala makambo biso moko na parti koleta bapresident mais na ndenge nde tobulelaka biso na bango tokabanaka ba 19h20 bango bake mais biso bato tobulaka tomona pasi ngai lokola ngai vendredi prochain na victoire desaeseto ya pp oyo ezala na kalfungola po balata bato esala bero rouge wana bakangaka na victoire 21h bakanginga na ndenge nini bamoni ke batindi baerreur batinda babiro de baye bakangi moto tobundi na bango na ero na nakokanga moto na tabo desaeseto maoke bango basali kope baotembola na basiki bakanga bamoto babotoinga na poshi 55 000 nakepe lusu na kalfungola nakofuta 120 000 mais ordre epesamaki bakangaka lisu bamoto te lobi mpe madi abo na parking ya molabo bakoti ntina kutu ya mata na ya IPHP mpe wana ezala na kalfungola baye bakangi biso bokanga tule mutata na kati de leta te na kati ya parking kati de leta na kutuka badesa esetu wana ya mata na ya kalfungola ya IPHP wana batata badasa wana tobomala banga boyeti biso tozala mala leside tofuta mpako ya leta tofuta tosokaka kitasi chaque jour mikanda toza notre ezata baroulage baautorisation de transport baosusu biso na ndenge nini toke osala wapi be tokende wapi mamu nyonso ebima na mboka torespecte yango mais biso nde toamala lesi toosala te okokosala te tokomobangabanga ifo kobima na butu mpe wana mpe eza riske okokutana bakrimine babomi yo biso tofuta mamu na biso nyonso chaque jour ofuta osomba vitesse ya 500 na chaque jour mikanda ane bimaka bo $15 ezala na 42 000 mpo na plaki na carte rose mais autorisation de transport 45 000 so totango ekomi deya ba $30 ou bien $40 tosala yango chaque jour place wana eza problème te osala nyonso ezoya na lika mais yango tomona insécurité eza makasi jamais ke moto aza na parking oyo eza eton de vie mais bokota ntina parking bokomokanga baorganisation ndenge toti tosala na biso te beni baprésident balobi tarake président atelemi abike nga na président parking basoda baorespecte ye te so bango barespecte ye te biso mpe toyo tia désordre po bosala se borespecte mokonzi na biso te biso na bino tobomala eyokoma mabe eyokoma mabe respect na bakonzi na bango oui bango mpe barespecte bakonzi na biso mpe torespecte bakonzi na bango parce que biso tozalaka na bango mpe bazala na bakonzi na bango yokangi okotoli embongo na gauche omemi etina biro na batelefone mamu nyonso ekomi lisu atofuta mandi na biro kuna ese eza normal mbataka na IPHP wana ya kalfungola bato bamonisa biso boye tomona pena pasi lokwanga pena na oloba babotolanga 55 000 fois na tokuta mpe 120 000 mbongo wana ekoma ekenda wapi na ba 20h21h okangi ngai na victoire abomaka te mamwana batika yango parceke so tobi tosala kikulu na désordre esila te tosakipa mambo wana tokóma na biso bakima toluka totika yango parceke désordre mpe na mboka eza mabe so ezokontinue kabwe oyo tosala ezala mpe ka mabe ezala mpe na mabe bakonzi ya mboka batalela biso likambo oyo
balobela bato na bango mpona biso mpe tobanda kalme tobunda te bien tofuta mpako ya leta nini yango mpe lisu banyokola lokola biso oyo nazali na posa yango wana ba mais yo mutune atakase watalobi ozoyokola population eloko etali mbula ebeti trajet ya sema par exemple yango 1000 francs omona bino bobuza yango 2000 yango mpe 2500 oyo nyonso wana kaka po alifandeka mponi babakasode merci mpona kopesa nga liloko en tout cas ntango bino bozomona transport ezomata eza mposa na biso te baksi ya nzela so otali 24 oyo kobanda molare oti okoma selembao eza pasi mabulu eleki makasi siko ntango biso tozobundabunda na nzela mpo toleka tokendaka tozoluma fo na kolemba ya makasi yango ozomona omemela course ya 500 esiba te yango nayoka taxime nazotia course 1000 francs soit 1500 mpo mpena nzela eza ya kokemba ezala mutuka ezala moto biso tozowelela nzela biso na bango mpo na akse ya nzela kobeba leta nano bameka kosala nzela bafinaka malani mambulu wana so bamoni moya eza te akobimisa mbongo soki mbongo eza te baya babambata mabulu wana bato banda oleka ta alese mpo biso tomesana biso kolonga na baprovince kuna tomesani banzela basuffrage mais awa na capitale naye kokamwa kokoma na capitale ya Kinshasa oyo ya Congo na biso plutôt na kamwi fo baneti banzela na biso ya baprovince intérieure awa na capitale ezaka bongo mais soki moyen ezali babambata banini batie bamabele na kati ya mabulu wana basoki makayasi bato bakomi oleka na bango alesi mpo mbongo eza te toloba na bongo soki mbongo ezali soki eza te toyebaka te mais ntango tozoyoka bazotanga bamillion na baassemblée bamillion wana ekendaka précisément wapi batiaka ngo wapi mais eloko na nga wana nasenga bayebasala nango biso nzela soki basali banzela ekomi nango bie mutu na mutu akondima komema mwa course moko ya moins cher po ayebi ke nakakoma na ngai bamona so mais oyo akozala nga mpe toleka te nini tozonga na okuna nzela eza wana te kangami torule boye biso bato okendani landa so toke prison tozonga nsima kuna mpo toluka place ya kolingela yango wana eloko mosusu nakoki obakisa mpo na makambo ya sécurité ngai na motu ya est nazolela surtout mingi na bato bazokamba Congo bafete na bafete tozoli yango bane na bane eleki totika kozwa solution te mpo na makambo ezotalisa bandeko na biso na est na na naloba oyo bandeko mosusu baza na zamba na fete yango tozoloba tokofete bango bakofete te baza na place bakimela bage bamosusu baza barefugie ti lelo oyo toyebaka te fati aloba ya kosilisa na biso bitumba bango azosala yango oyo te biso bazalendo bazala te mbele nanga okoma na rebelio na ye awa yango wana na suki wana bayeba kosala makambo balobaka batia komasike babiso maloba ya koloba olobi na bino mpe bosala eloko moko eza te yango soki osengi olobi nga na kosala boye sala bato bandima batia kosambela na oyo bokoka mboka tomoni toujours na ndenge toyei kokutana na bandeko ya association ya kota mpe ya bamoda ya république démocratique du Congo tomoni mpe maire na mamako ndengasi nayebi bien julie avec aussi la série de l'au-delà, avant de nous association la biso eza association moko ya kitoko mpona nini nde toza awa toza na bomoko toza bafamille tolini bipai toye kokutana awa tozozala mosala tozala na kati ya desordre tozala na kati ya ordre association ete biso na kati ya ordre ekoyi desordre elingi ordre tambola na mibeko leta ekoyi elingi po après leta nde nzambe ocomprendre awa tosunganaka moninga azwi aksida tokongoli mbongo moninga azobela tokongoli mbongo ocomprendre neti na association
badifficulté na mosala oyo bon ezangaka te esalaka mais mosala soki omoni te oyo esimbi te ifale okreye oluka ndenge ya kobika isalasala eza bien isala eza bien okomprendre difficulté ezangaka te tozozwa difficulté ebele na kati ya nzela awa nde tozomona biso awa surtout na bamituko oyo ya badesesete nyokoli biso kosakana te soki abeti kaka boye akwei abeleli ye moko nanonaka bile kuna abeleli ka basele ekwea na mai wana asepeli okomprendre ba difficulté eza ebele nzela mpe mama tozonyokoma biso bato tozobula koto ya mola ipen mama tika tozonyokoma nzeleza mabe kosakana te bakonzi ya mboka ayokela biso bakonzi ya mboka bayokela biso mawa mola ipen mama nanga soki bamemi yo sikoyo okende kuna okokana ma nzela eza te nzela mabe kosakana te po badifficulté nyonso wana tozomona yango tozokweyakwea na mai bakabaki tozokweya kosakana te tozotutana bon bashoke eza nango toza ndeni moya kosala eza te tovibreka bongo kati ya souffrance mais leta eyokela biso mawa abongisela biso ata nzela oyo po tozala mwa bien mais merci. Voilà, c'était bien qui finit bien de l'autre côté qui n'a pas tout ça là qui émission la vidéo par là-bas le monde a battu il y a Kona Kota B là c'est faire un monta au nom de la GLT voilà le bas on peut s'attirer ça fait que est assuré péter la vie la macambo et belé je dis qu'on fait quand on a moi qui me sens on essaie de et un bani pour les bon, le lobby déjà est belé. À conclusion, nous avons une recommandation à Kaivanzela. Tracasserie ici là. Bakotsa biso déjà na ba budget à l'état parce que biso tozo kamba ba motar tozo na ba difficulté belé neti motar na biso lobi asala ki accident grave aza na hôpital o ba sengi mbongo ebelé mais tozo kana ba soutien ya gouvernement te pona nini parce que ba yebi biso te yango nde to lobi cette fois-ci muto ya gérer ONEM office national ya emploi je crois atia lisusu ba motar pe ezala emploi ezala respecté comme un emploi ezala respecté comme un bureau yango nde omoni ba policier belé so kangi motar moya o motar ka toli ya mbongo donc si nous sommes reconnus et que ça la biso bien et puis biso ba motar ndilo nde to sunga kamboka tozo ça la sécurité à makasi parce que jamais okoki komema un bandit okoti ka e pamba pamba te faut kotika e na la police. Donc sur le plan mobilisation ya politiciens toza wana tozo sala msala na biso toza masse ya makasi lelo tokomi 1,800,000 motards c'est déjà beaucoup. Donc ce qui l'état est employé biso malamu en tout cas budget na biso toza la toujours makasi. Merci beaucoup, merci pe na bino parce que to sala comme sacrifice na mbula to remercier bino. Je crois la prochaine occasion donc continuer kolobela bana mboka pour mboka na biso ebo. Merci. Voilà, comme je disais, on est arrivé à la fin de votre émission Balabala Fidèle. Merci pour notre présence. La chaîne n'a dit ne pas y avoir de télévision. Vous aimez, vous me partagez. Aussi, on a pas clôturer cette émission. Titi Mafuta Harry, Tata Meso, il va aussi Mindy,
Pierre Omba Obama, la mère d'Orsang Fashion du vrai chéri, Julia Makuma, la pâtisserie, Mylène Matoudi du bébé Barbie, Lette Matoudi du bébé Barbie, Mireille Souka, Mandel Mamine du Barbie, la Souka Pamo du Rwanda pour papa, aussi la Satan, Miss aussi, merci la ville de la pour remercier voilà, c'était la vente d'émission par la balle. Oh, je dis que ça, la montagne, qui va pris dans l'âme, moi, je vais remercier les chefs de l'État, les moi, qui n'y a pas de vraiment, il y a qui les choses à la qui oui, mon condamné par le qui connaît la maman, fait à tous les qui nous fait derrière, simplement quelque chose, il y a pas de là, et ça, il m'a dit oui, retrouver moi qui n'y a pas de masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money ndeko papa ndeko mama yo oyo ozwami na mikili ya poto olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa CH Money agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyo zomi awa na Kinshasa olingi otina ndeko na mbongo na mikili ya poto benga biso na numéro oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.